Na oui, mais banga nzambe, na simba moi c'était et consort nous tout. Mais ce qui n'a que sous la douche, na bête savon, na bête savon. Parce que bira de tikana loba. Mariage à 80% zalandais zoto, musuni. Les amoli moteur. Yo moko olinyobala, est-ce que o vérifier moteur na yo? Tango boketi na commune, boke bino mbaleti. Na nzoto to na molimo. Na nzoto. Église bo pambola bino na molimo to na nzoto. Na nzoto. Fête ça de fête, na nzoto to na molimo. Na nzoto. Bongo fête de noces. Na nzoto bega. Oh bozote ya me bote ya makambo ebo fungola bana nzambe. Moi si pour nazala sauver, il faut bota. Siko moi si voya botité. Moi c'est bota, c'est obligatoire, moi c'est faut bota. Il faut obligatoire, il faut bota. Soit botité on a sauvé. Parce que le mariage, c'est l'union de deux personnes, de sexes opposés. Vous voyez ce qu'il y a? Sexe opposé. Et non de même sexe. Ce n'est pas biblique. Vous comprenez? L'immoralité, n'est pas dans bateau. Lingala pe pas si. Abimana nyama. Abimana nyama ya mobali, abimana nyama mobali. Et banana ndenge. Nyama mobali aolandaka nyama mwasi atandeke aolandaka ya mwasi ainsi de suite mais bino mibali bokomo olanda pe mibali mais nga na pesi réponse na lobi boye mobali njo saza ya kobala te mwasi repe aza mwasi ya kobala pe te tia kokufa dans l'église comme ça basi batondi meke baolela mabala bazo gêner bazo prier est-ce que tindama ya kobala mama c'est otika kolela libala nzoka nzamba tina ko balate okufa bongo donc asiko car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère eunuques ezanani moto abalaka te donc moi c'est azolela abi na bali pasteur papa na fiançailles en tout cas mo santo abi to banga nzambe tina suka ti balati alliance ba ki na sa de fait nini na non ala la pongi titongo ke musala zongi je suis fatigué une semaine 2 semaines oh et ça normalité moi ça provoquer ya ko provoquer bité c'est là na sana mabondeli t'inquiète nzoka azana elokote enik Ah ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et peut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin. Na opération Mneno Baosala le 24 décembre il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a posé tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliati. Ya ndena lo baboué. Benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na opesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre Kiko. Poudre Kiko. Nous avons encore la bureau sur de son baya à Tokinte. Ah, Tokinte. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence tango parce que le rangeau par colibo, tu fois de tenir sur tu vas pas moucher non c'est le moué. Pas habitué pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas ma qualité na moni hein. Moi na mama kobuka na te. Soko lingi olata kitoko pe baye bayo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te
poto ekiti na Kinshasa. Pomo na biso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya chez biso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote, bala nyonso ya chez biso Télévision. Très heureux de vous retrouver sur cette chaîne, la chaîne qui nous ressemble tous chez biso Télévision. Merci pour cette confiance et la fidélité. Bon, mais ça n'a pas biso na chaîne na bino chez biso Télévision, la chaîne qui nous ressemble. Ça me ressemble, ça te ressemble. Déjà, comme je l'ai dit, plus de 157 000 abonnés. On vous demande alors de vous abonner très massivement sur cette chaîne. Si c'est pour la première fois, alors là où c'est juste écrit en rouge, s'abonner, appuyer ou cliquer. Évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Alors tu vas être la première à recevoir des notifications sur cette chaîne. Appuyez sur la cloche pour ne rater aucune des émissions en ligne. Merci à vous, merci à toute l'équipe de chez biso Télévision. Merci à Dinige, Eli, Elias ainsi qu'à Chris. Merci à vous, merci à Joyce Lokamba qui nous assiste derrière la caméra. Merci à toi, merci à tous mes partenaires, David Amouri, Maman Sandra Lema, merci à Franck Mamba, Lévi Paï, Ferrand Vouvou, merci à vous tous, merci à Beliana Pengui, merci à toi, vous êtes nombreux. Vous voulez faire passer vos spots, vos publicités sur cette chaîne, le numéro est affiché, plus 243 963 58 56. Merci à toute l'équipe aussi de Je suis Lokamba TV. Abonnez-vous massivement de l'autre côté pour ne rater aucune de nos émissions. Voilà. Lelo, Tobe, tu as vu le solo Théo Kabelo. Oh, moi, ça là, ta pantalon. On a déjà aussi ça qui a. Maintenant, si je me refais Tobe, Lelo, on allait commencer ça avec papa. Aujourd'hui, le prophète Je suis Lokamba. Mais il s'est fait que moi, papa habitait au bombe. Pour on appelle ça bombe. Est-ce que moi c'est à côté? Moi sinon c'est à l'obligation de botter, mais ma sœur va botter à tes poignets. Voilà tout de suite au permission. De l'autre côté, pour n'abuser makasi sur la délivrance des familles. La délivrance des familles dans le domaine il y a mariage, il y a on est aussi plus. Tu dis que papa a développé un ressource makasi, les prophètes, le frère, l'évangéliste Josué Lokamba. Voilà, je suis avec lui sur ce plateau. Je m'en vais lui dire bonjour. Bonjour frère Brad. Bonne santé. Santé spirituelle, oui. Physique, morale, très bien. Bien sûr, bien. Très bien. En tout cas, un mot n'a pas abonné la mission parce que, en tout cas, vous étiez félicités. Dernière émission de Salaki, même bateau, maintenant ça zone a raison à y. Oui. Il y a des cas particuliers, il y a des cas généralisés aussi, mais au là, ça on sauté chez Yomoko, l'émission précédente de Salaki. Malgré moi, mais on est toujours des gagnants. Alors, un mot, n'a pas tenu ce voilà d'abisso. Mon nanga izali ke Zamba zali. Amen. Et Dieu est pour tout le monde. Aux à la riche ou pauvre, homme ou femme, noir ou blanc, n'importe quelle religion, aux anango, Dieu est pour nous tous. Amen. Alors attachons-nous à Dieu et cultivons l'amour. Amen. L'amour est opprimé ma commune surtout. Gloire à Dieu. Celui qui a l'amour a Dieu. Très bien. Celui qui n'a pas Dieu n'a pas l'amour. Amen. Mais oui que Lelo na linga qui Joyce, en tout cas Lelo na linga pena tous les qui ça image il y a débordement. Comment expliquer? Est-ce que l'État a foutu sa robe? Moi bon monde ba tu comment déborder ba faniti libanda na église. Oui, toza kana autorisation parce que ce bato va déborder ti libanda ti bakati nanga l'État toza conforme na l'État. OK. Yango totambolaka na kobanga nzambe. Yesu aloba donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Très bien. Voilà, c'est ça. Donc ce qui toza en ordre na l'État te awana zambeba. Comment tu te sentais tant aux na chair au mona na bakit le lobby dimanche au na bakit ndesilaki. Oui, bah et puis c'est bimi que en tout cas il faut tout ce qu'on déplace. Oui, il faut tout ce qu'on moto asomba ki alinga bana ba travaux na local alinga bana ba travaux a biso. Alors nous sommes censés à vous quitter. Tout le ici comme sous on entendra tout somba le banc. Voilà. Il y a moto sengi na bandeko. Il y a bonne foi. Ba ba ibi ko soutenir misala nzambe boze belé. Voilà, œuvre yangoyo. Pour soutenir Nzambe Pambola bien. Même Basali ya Nzambe, même Bana na Nzambe,
même bato ya nzambe oyo nyonso aza créature ya nzambe ke olingi kosoutenir œuvre ya nzambe okoki kosala yango soki olingi otinda banimero na biso mpesa airtel money orange money ezali okotinda ou na numéro ya compte bancaire okoki kosala virement ou obengi biso topesi yo kombo oyo okoki kotinda na n'importe quelle agence oyo omoni eza fiable tokozwa et puis tokokende kotia na compte so ekoki nde tosombi lopango. Alors, des aboyés, bien, qu'on a déjà photo quittée, là c'est sûr déjà. Oui, oui. Alors, photo Lucano est sous place Moroboy. Oui, place Moroboy avant il y a Kosomba quoi. La photo louer les sous dans des Lucano garantie. Photos en bon garantie pour tous ici comme ça. Voilà. Mais tout on a battu mon bel été. Té tout zinga hein. Zinga tout au l'université. Oui. Banda Ezo toute l'université. Ti Seraf. Et puis Yolo, bon, limité, oui, sur place mon année a bien à limiter, tout le monde parce que c'est tout le qui se passe à mon année quoi. Oui, mes fingers ils apprennent à battre limité. Oh, comme parmi. Bon. Oui, banda ouais. Banda Sendwe, 16e. Oh, comment t'es? Ce qu'on bateau balobaka bongo. Est-ce que baza vraiment yanzambe? Est-ce que baza nanzambe? Boyo mo yebite que des 16e, ezanini. Ate, bateau bona eza bilobela. Kolobake banda Sendwe ti 16e ou 18e mairie, pourquoi est-ce que 18e mairie pour le baquet aucun pasteur y a bien. Là na kolobake ezafo. Omoni, ezafo. Ndeni okoloba limité mo banda Sendwe ti 18e mairie, pasteur moka bien zate, ngano ba faux. Voilà. Ba vrai bazali pe, ba vrai pe bazali. Ba fondé ba débordé. Ezate ceux qui pasteur nzamba sungi ke osombi lopango na limité, ti église na limité obimba moko faux. Non. Il ne faut pas généraliser. Il y a des vrais gens locaux là, tous on a qui s'accueillent le bas, non? Et na kaluka, ata pasteur moka bien zate. Non? Oh Kingasa ni pasteur moka bien. Non. Il y a des vrais, peut-être yondo yebiete. Ah oui. Voilà, c'est ça. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Alors, Thomas Télé place sur Anapo. En tout cas, ceux qui sont dans l'église, même, il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont dans l'église, s'il vous plaît, contribuez à chaque parcelle ou soit côté garantie parce que d'ici là, tant que ce mois d'octobre ici, là, il faut déjà. Mais 10 décembre. Ah, 10 décembre, il faut tout quitter. Ah, 10 décembre, il faut tout quitter. Oui. Ah, voilà, donc, moi, peu de temps, tout ce qui est en haut, moi, 2 mois, ceux qui sont ici, moi, sont bien, tu roses, le pont, même la limité, même car à l'université, ou soit au tata première, ou soit dans qui à Kassavou, ça nous fera énormément du bien. Mais tout le monde, moi, voilà. C'était juste là, un mot pour achat parcelle et puis contribution. Il y a garantie. De l'autre côté, il y a délivrance des familles dans le mariage. Oui. Et on est aussi. Dans le mariage et finance. Et finance. Puisque nous avons clôturé en octobre. Octobre, mais fin octobre, le 30, nous avons clôturé. Il y a délivrance. On a dit que nous avons une émission. Ah, d'accord. Moi, ça côté, moi, ça côté. Et c'est moi, ça fait l'église. L'église. Faut y makamako. Mais bako inanga ndenge nini? Bato ba inaki ngai tangu na lobaki. Tangu siko toye ko bimisa noir sur blanc. Que non, ezali boye. Moi c'est fa okolata avec pudeur et modestie. Ezali boye to continue même biloko kolia ke mutu soka lia ka misuni ko critiquer te mutu alia ka ndunda. Voilà. Soki mutu alia ka ndunda ko critiquer te oya alia ka misuni. Ainsi de suite parce que nous sotolia avec action de grâce, nous sotolia ezabilo konzambe atindi. Voilà. Et ainsi de suite. Le BP cas particulier. Ceux qui nzamba lobelio ezali pona yo. Ezali pona batunyo sauté. Ceux qui paye nzamba li pona batunyo so ezali pona batunyo so. Voilà. Mobeko neto lobaki il y a une loi collective et une loi individuelle. Voilà, on avait tout dit. Alors ndesikoyo tokoye bapé moi sa côté ya to moi sa côté ya té. Et pourquoi bapé ça qui ordre na nini que non? Je ne me permets pas à la femme de parler. Il faut toye bango. Est-ce que c'est pas le bagatelle à l'église? Voilà, c'est ça. Il faut bon. Il y a un petit peu de lingi que pasteur bate ya kangote pona nini. Bo sala ba émission, bo zote ya mais bote ya makambo bo fungola ba na nzambe. Moi si pona za la sauver, il faut bota. C'est comme moi si voya botité. On za la sauver touté. Et puis rôle ya ma pasteur. Il faut mara couple pastoral. Il peut avoir couple pastoral. Té. Yo so moninga na yo sa mission na moi si na ngai na ba.
Voilà, ce qui nzamba benginga a benginga. Soit bengi mwasi nanga akosala pe musala na ye, na ndenge na ye. Couple pastoral wala rien. Et ils ont la Bible té, na moni té place ils ont la Bible. Mais chez nzamba na condamné té mais na moni place ils ont la Bible té. Nzamba ko benga papa a bengi pe maman. Debo condamné na oté, mona té pantalon la Bible. Pantalon dans la Bible té et puis couple pastoral, couple apôtre, couple bonamo. Yebi Pierre. Oui, moi c'est Pierre. Oui, moi c'est Jean. Et c'est Pierre qui est marié. Oui. Parce que Yesu qui est bon de la belle-mère, il y a Pierre. Bon, Thomas. C'est ça dans la Bible. André, Matthieu, collecteur d'impôts, et tout. Oui, moi c'est. Voilà. Et ça m'a quand même tout le monde. Entre parenthèses, tu es siko. Mais tu vas pas interpréter ma bête. Pour nous, on a pas cette réponse. Il y a une question à poser, mais la réponse, tu peux ça. Pour moi, la position, il y a un Zambé par rapport à moi si. Até à toi, até. Na condamné te, na lobité, na lobé lokoté. Mais ça va question. Te, na critiquer peut-être. Na lobby na makambo ezali na Bible. Otika ba na suspense. Na tiki na suspense. Pourtant otokoya, nde tokopesa biyano, moi si à côté à toté, tokomona. Moi si até ya, to até. Moi si abota, c'est obligatoire, moi si faut abota. Obligatoire, il faut abota. Soit abota ta vous a sauvé te. Pour Bible lobby yango. Si comme ma sœur abota ka pena vous a la sauver. On comprend, il faut taper sa verset, toi pouvoir go. Moi, si vous êtes vierge, je m'aborde à Marie. Brad, on a encore un sujet. Tandis que tu as un sujet, monsieur. Ah, voilà. Tout ce cas. Landaka bien pensa. Malembe. Kolanda ten esprit à oyo yebiana tika na yango te. Landaka non bien pour vérifier l'écriture. OK, tu n'as souka no comprendre. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, Tout tika voilà, tout zonya. Voilà. Délivrance dans le mariage. Oui. Parce que nous parlons sur la délivrance des familles. Et on ne peut pas parler de la famille sans toutefois parler du mariage. OK. Parce que le mariage, c'est l'union de deux personnes, de sexes opposés. Vous voyez, sexe opposé. Et non de même sexe. Mariage est baninde wana, nabatomi balé. Famille est bandaka nabatomi mi balé. Yango to bana opposé même l'école primaire, la maternelle. Ba la kisabiso. Na bi monitrice nanga maternelle, monitrice lolongo comme on a. Na pesi mbote biska zali suka zala. Oui, nazalaka na maternelle. Monitrice na comme monitrice lolongo. Comment se compose la famille? La famille se compose d'un père, d'une mère et les enfants. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on se compose bon? On a deux personnes en desikoyo. Ba botiti et commis village nini tout est commis tout un pays tout fungwami. Parce que eutika na Adam na Ève. Ti ndenge toye. Mais il fallait nzamba sala Adam na Adam. To pe sala Adam na Ève mais Ève pe mobali. Mais ndenge sala ka mobali na mwasi. Voilà Ève. Hein? To sala Ève. C'est pas biblique. Ata banyama basala kango te. Ah oui. Hein, vous comprenez? L'immoralité oye pas na bato. Banyama basala kango te. Mutu neni nyama linga la pe pasi. Abimana nyama. Abimana muninga nyama ya mobali, abimana muninga le nyama mobali. Et banana ndeni. Voilà. Donc nyama mobali ya olandaka nyama mwasi atandeke. Olandaka ya mwasi ainsi de suite. Mais bino mibali bokomo olanda pe mibali. Basi bokomo basi. Donc la délivrance des familles mais domaine à mariage, na domaine à finance. Okay. Parce que mariage ezali point moko sacré. Très bien. Hein? Alors yangonde siko nzamba lobi to lobaki makambe belé délivrance ba famille to na domaine boy siko to côté na domaine ya mariage. OK. Siko yo nazo tuna brad. Est-ce que mobali nyosa tindami ya kobala? Est-ce que moi si nyosa il faut ka bala? Bonne question. Voilà, si faut tout na kamitu na bongoti. Mais nga na pesi réponse na lobi boye, mobali nyosa za ya kobala te. Moi je peux aza moi si ya kobala pété, ti ya kokufa. Mais ko kota na église, ko kota pe topé na église te, ton église ko basi batondi meke, bole la mabala. Bazo gêner, bazo prier. Est-ce que tinda ma kobala maman, c'est il faut yeba. O kota mobali mususu te ti azo balate. Azole la bala. Basi batondi meke mais o balate. Est-ce que tinda mika kaya kobala? Na lobi moi si nyo saza ya kobala te, pe mobali nyo saza ya ko pe kobala te. Je le dis parce que
Bible lobi yango. Même s'il a l'argent. Même ici aux Anambongo, yango ne na zoloba. Matthieu chapitre 19. Tobandi. Matthieu chapitre 19. 19. Nabana verset 10. Nabana 10. Voilà. Ah, au tiers Bible audio. Dérobera point, tu. Voilà. Tanga 10 à 14. Dérobera point, voilà. Tu ne diras point de faux témoigner. Nabandela on peut tanga bien. Matthieu chapitre 19. Ok, so jute ngana tanga. Oui, tanga on ponga na jute. Ok, Bible le Bible. Ses disciples lui dirent si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Wow. Jésus leur répondit tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement c'est à qui cela est donné. Avant de répondre à l'objet, il faut si qu'on nzamba pe so makoki pona ososola yango. Yango nzamba pe si so makoki to sosola pona to transmettre pe vie et pas na bato mususu. Otika kolela libala nzoka nzamba tinda ko bala te okufa bongo. Oyoki ya? Yoka sikoyo. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Eunuque ezanani moto abala kate. Eunuque ko bala to ko bota piti. Problème ezali nde yo ke ko bala unique mama. Yango zomo na passe na libalo wana. Mobalo mon se passe. O bala unique abota mabongo aza unique. Bible dit aza unique. Il y a des uniques qui le sont, ils sont nés dès le ventre de leur mère. Aza mobali, toi aza mwasi parce que c'est des choses. Aza mobali, toi aza mwasi mais yende aza wana abota ma aza omoneka comme mobali mais aza mobali te. Aza unique. Aza lokola ba moto ba castraye au kakane sentiment te akoli kaka bongo ya sola kana bana basi atambola mais aza pe PDPT bala kapiti bota ko bota nini puisque ya linga kapiti siko yo mama okufa bolingo mobali ya bongo okufa titi par effort na yo nde bobalani omoni makambo mona na ndako siko ya et simbité titi mbala ki il préfère d'être seul Kianza na mobali. Ezapena basi mususu, okyoba na mosa za unique. Abota mabongo. Yesu alobi yango, ngate. Abiki il y a des uniques. Oyo ko abota mi bongo. Yo mona ka mona mosi mais Yesu mutazolo ba bongo nani mokonzi. Nani mokeli anyos. Alobi il y a des uniques. Abota mabongo mwasi. O mona nanga zo bala te. Mama, bondela nzambe. Est-ce que mona na atinda ma yakobala? Omole kama kwa makasi kwa mobali lesbienne aspect lesbienne était sambela asambela mais lika monini mono rien nzoka zane unique. Wow. Pour un certain âge mobali ata osambela ka naza frère en Christ. Oui. Yo posa frère en Christ. Tobaka kanzamba. Mais quoi niveau moko ba posa wana yé. Oyo ka penza ke ba sentiment na tout mais oui. Il a ba frère musuba ki osala masturbation na okyo sukola. Ngana salaka yango je suis franc devant vous et devant Dieu. Quand j'écris au Seigneur na tiki nyonso na lingala babara nazolo bato mais non oui pas mettre savon brade c'est quoi natika te continuer OK na oui mais banga nzambe na simba mosite et consort nous tout mais soki na kesukola na douche na beti savon na ebaka te ezamabe yango délivrance na code na maka mariage to kokuta pe ba mari de nuit na ba femme de nuit. Ah oui. Pona to kota pe wana po ba to ba zo délivrance. Ah oui. Nde tango siko na yeko yebake ko sala masturbation ezama be nde na yeko tika. Mais mari de nuit akanga makananga. Ah voilà siko yo. Yango na solo bake tango déjà so okoli moi ba sentiment nezali. Siko tango déjà ozo sambelo banga nzambe. Mais ba sentiment ne yaka isa naturel. Oui, bien que non, Ozoka, Yango apôtre Paul a lobby, au lieu de brûler, mieux vaut se marier que de brûler les désirs. Ah oui. Hein? Bala, qui ont brûlé, bah désir. Parce que aux a déjà balaka. Ok. Hein? Aux a quand vous. Voilà, bala, mais que ça la qui nous mette bala. Au lieu que brûler, bah désir. Très bien. Voilà. Alors, Yesu a lobby, il y a des aînés qui les sont devenus dans le ventre de leur mère. Ben niko ke abotama azabongo tia kufa. Abalité. Je connais un homme. Lelo Azan a 63 ans. Hein? Abalate, abotate. 63 ans. Azape na ba sentiment pété.
asalaka aza na mbongo aza na États-Unis. Oh, sikoyo. Petit frère na benginga. Ezate. Sikoyo mutu abongo to osalanga. Mais bato ba benganga bondela pona ndenge abenga to solo na ye. Na yoki ye. Ye mo bazali na posa te. Mais non. Asa non. Donc tia bengi ozaka po batindi. Mais oui. Mais to solo tinga bité frère Vanda Bongo. Pe asambela. Ezate aza mpanga asambela. Ngai frère Vanda Bongo. Yo oza unique na pese verset tanga. Ndenge nzamba tindo eza bongo servi nzambe zala no bongo ko simba pe mosité salela nzambe ozo sala musala et tu seras sauvé parce que tu es déjà sauvé. Abi papa na tikala ko ka pasteur le balanga boté tu es devenu mon pasteur. Siko to ke tozonga. Sina na mokili ni. Tina na mokili Yesu atinda ka mutu nyosa na objectif. Tina izaka ka teke obala. Est-ce que mutu nyoso o mususu ke babotama akufikasi. Abali peta botite. Ba musupe aye abali me ndoki. Allez moi si, allez moi na, allez mobali, allez bango sopé na sima pas kufi. Siko tina na mokili zanyi. Na ye mutukutu a contribuer a sombeli ndekone lupango, a sombeli mamane lupango, atini mutu kapona pona famille, bisi sala ka ekot sambongo, azo sunga misala nzambe. Siko aze inutile to aze utile. C'est ça. Fais sa réponse. Donc pas aze utile faka bala. Brad, yo ka Bible loba. Il y a des énigmes qui les sont devenus dès le ventre de leur mère. Très bien. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Okay? Donc, Moutaza énique, à quoi la terre parce que bateau mokili ba komisie bongo. Ah. Ndeko moko na mokili kasi bateau mokili ba loki. OK. Papa moko eza nzambe te, papa moko akendeke kisangani azana kisangani. Alingi fi a rassurer ke ngana ko bala yo tout fi pa ndimi ba vivre ti a wuyeye. Nde ba lobaka wuyeye. Ah. Ake na kolinga mwasi musupe abali. Abi donc yo la kinga ti to souffrir na yo ti au zimbongo ke bala mwasi mususu. Merci na yo to kotala. Ake ko travailler. Ye ko to yo pupu pour impuissance. Akomenik. Asala nyos et simbate. Après plusieurs années à Kinshasa et puis à Musala na Maluku, à Zosala ti ba ofuta ya zana mbongo, ake Musala begzia ifabala. Ndesko ayepe ko bala mwasi. Pona Musala nde batinda bala. Bota, abota nini. Satisfait mwasi, satisfait mwasi nini. Parce que bira de tikana loba. Mariage à 80% zalandais nzoto, musuni. Eza molimo te. Yango mabale bele zokufa po yo memengo na molimo. Ah oui. Nabi 80% na mariage, eza musuni. Il faut ça là. Je m'explique. Très bien. Pourquoi musuni? Okobala na molimo te. OK. Brade yo na no balite? Non na balite. Ah. Ozana fiancé? Conseil né yango tozoyoka. Yoka, loko ozana fiancé, c'est que okobala. OK. Yo moko olinobala, est-ce que o vérifier moteur na yo? Oza unique? Oza unique. Ah, oza unique. Ça va. C'est qu'il faut bala. OK. Ce que tango yo lingi obala. Hein? Obala molimo? Na musuni. Ozika mwasi na imagination na molimo, obi na balié et tout. Non. Okende tie pas okolingi mwasi. Très bien. Okete pas aboti obalié. Okopesa masanga na molimo. D'autres okopesa na molimo. Na nzoto. Masanga na nzoto. Tango boketi na commune, boke bino mbaleti. Na nzoto to na molimo. Na nzoto. Église bopambola bino na molimo to na nzoto. Na nzoto. Fête salle de fête, na nzoto to na molimo. Na nzoto. Bongo fête de noces. Na nzoto pega. Na vite se comprendre. Très bien. Na bina ndebo na ya suka pe le fête de noces wana le. Na nzoto to na molimo. Na nzoto pena. Voilà. Bongo bana bobota na molimo to na nzoto. Il faut bima pas oseka. Ako na bibo bokobota bana na nzoto to na molimo. Na nzoto. Oyo Brad. Brad photocopie. Oyo Bradlin. Bradeline. Oyo boy. Bana bozobima lokola ngai bogar na ngai. Na botie na nini? Na nzoto. Kasi na zolo bat. Sikoyo tango déjà. Kolia, mwasi falambela yo. Olamba na molimo. Na nzoto. Ke obali siko afandi bo. Biloko ya na molimo, yo pole na molimo. Tek akolambela yo. Oyo kipe guna ngo. Asali ndako na nzoto. Asabongisi mbeto na nzoto. Ake wenze, non so tututu esalama na nzoto. Ya una zoloba mariage ezalinde 80% bonzoto. Ya una bonzoto, nzamba azo contrôler na nzoto na molimo. Siko ye moko initiateur ya mariage. Abi
allez, multipliez-vous, soyez féconds, et ainsi de suite, remplissez la terre. Mais yo lingyo bala, osa unique. Non, non. C'est un défaut. Luka yeba. Quelle est la volonté de Dieu pour moi, pour mon fils, pour ma fille, ainsi de suite. Moto na zolinga na mi engagé. Aza unique, toi c'est iniquité. Ce que tu vas souffrir, au bal unique. Yango nazo na 80%. Vous comprenez ce que c'est? Attends, ma pasteur, ma balle les okufa. Pasteur comme molimo, église molimo, retraite 40 jours, retraite 21 jours. Alors que vous êtes unique. Mais yo zana moi sur balaki, moi c'est rôle les années. Voilà. Oya beno na ça. Nazo occupé ndenge pasteur moko na biye. Ti nzoka awa na lemba sous région. Na boy kotanga comme église. Na yamba bango. Na sous région. Lemba échangeur pardon. Ah échangeur. Naebi. Donc na yamba couple wana. Moi si azolela. Avant na zonga likama o na lubi ya frère ya malo. Oui. Donc moi si azolela. Abi na bali pasteur. Pasteur papa. Na fiançailles. En tout cas mon centre. Abi to banga nzambe ti na suka. OK. Ti na ko la alliance. OK. Ti ba la alliance. Ba ke na ça de fait nini na non alala pongi titongo. Bon moi ça comprend peut-être hein va nini tout. Tongo etani pasteur pas salaka azape na église. Ke musala zongi je suis fatigué. Une semaine, 2 semaines. Oh, et ça normalité. Moi ça provoquer ya ko provoquer habité zela nazana mabondeli. T'inquiète oya. Ici là quand OK. Mabondeli nga ici là kate. Nzoka azana elokote unique. Rendu par les hommes et on a zolo ba pasteur. Tito yeko kutana. Moi c'est zolo papa na obo malibala. Parce que nabali mwasi. Abali muninga ni mwasi. Nabi yo muto balaki obite ye mutabalinga. Mende aza mwasi amobalite. Ndenge nini obite libala eza molimo te papa. Eza nzoto naza pe mwasi. Na lelaki libala. Nzamba pesi mobali. Siko mobala nga osimba nga te. O bisou, o caresse, o nini eloko te. Siko nga na kufa bo. Na obota te eloko te. Siko alingi ni nasala kindumba ndaka libala. Ngape no sala libala ndumba ndaka libala. Awoloba na miso nemoko. Na sala kindumba ndaka libala te. Nde na lobaki toke ne pas na pasteur Josué. Bon ndeko na ye mutapesi numéro na ngai aza na Australie. OK. Yango to ye ya boya kinga lobiso ko boy nga na obuku maliba kaka sikoyo na bomi libala na sangisa famille na loba tout o asa za fa aza impuissant allo bango loba amen koma kamoto loba te eza natala mariage dans nzoto siko basuka yo na tuni papa atie longina se amatisi pasteur abi alongoli no lineti na papier mouchoir. Moi, monsieur Etanguy, les problèmes des yeux, oui, parce que souvent je suis devant l'ordinateur, au travail, la nuit, tout. Moi, ça veut papa, loba. Na lobby, awa toyi makamba ordinateur te, makamba miso toyebi. Mende, makamba na yeli ya libalo balinga, ngane mwasi na yo. Soki te na olongola alliance awa. Na misa pasteur. Bon, ba pasteur kuna ya biso, ba pekisi, o kolongola te consommer na moni ke non ça eloko te, na ye pa na yo. Lokola batini ngai. Omoni ndenge na zao, soki solution ezwami te na esili. Loba vérité. Avant de t'habiter, tant on a zala ki jeune. Amana cuisine na ye. Mwana mama leki na mwana mama kulutunde bazali. Ende mwana donc mama kulutu alakela kama be. Parce que maman fille na voilà. Mama kulutu alakela kama be. Pour abîmer et puis Zeme Kotaki. Zeme Kotaki et puis barder la famille tout. Mende maman à laquelle maman. Banda wana ayoka sentiment moi cité ti après un certain temps atangi asidisi azu musala mais ça la chose ti a comme ko sambela comme pasteur et l'autre côté. Voilà. Amone na moi cité asolana basi toni mais bato ba kanisela kaka il fait ça là pasta nzoka et l'autre côté. Nzoka et l'autre côté. Nde aleli pe lisusu moi sabi likamba boy yo bomba yango webi ça va pasteur non oui ba yebi yango bo bondela oui to bondela mais na mona changement te siko ya ko balanga pona nini o na kanisa ka ke soki na bali légalement nde bebi saki ngai na kozwa délivrance
de azo souffrir nango. A souffrir nango. Bon, nga pe na bien problème ezate bo sambela. Nga naza super pasteur te. Nazaka mosala nzambe lokwa batu nyonso. Lokola ndeko atindi bino, to sala prière. To sali prière, première séance ya prière et l'autre côté salama kité. Ata tuente. Et l'autre côté. Et l'autre côté. Ah, nga me prière dendi. Tu connais la vérité ndeko. Na yo velo velo. On a pas dit na vite prière dendi. Donc ça le côté. Serre on a tianga pression. Oh. A tianga pression, c'est comme si que ngai ndé siko ndé solution des pas na. Et pas na yo. OK, yo pe ka pasteur. Ndape na zaka pasteur. Yé pasteur moi charisme ke ya ki pasteur. Tour msusu na bien te boyaka na papa. Nga na zo éviter ya yemoko po makambeze belé. Ah oui, voilà. Déjà 80% voilà. Et ça zoto. Nga na zo éviter so talio kama na la cette photo na ye. Bobombelongi. Comme ça bon. Aza mwasi kitoko. Mwasi na mwasi kitoko. Dai makambo. Na éviter makambo. Faut fuir. Bah oui fuir. Résister té. Pour denga za na rage wana. Ah oui. À cause ça la nyonso ça ba denga. Tout. Pour résister, il faut qu'il makaka. Alors, nde sikoyo na iboya na papa lisusu. Oh papa musala tungabi me asala ka sacrifice. Bon, na yamba bino na ndako. Nde ba ye na ndako. Na yambi bango. To sololi lisusu. Na me to tracer programme lisusu. OK. To tracer ce programme to yo bon de l'ensemble ta na suka. Et comment qui na suka te avant dernier jour. Balali na butu, papa ka nani Ah Brad, oyo lobisanga makambo. C'est pas pour les enfants. Ah, c'est pas pour les enfants. Merci beaucoup. C'est pas pour les enfants. Papa a l'autre ndoto. A l'autre ndoto. Bazo landaye. Na deux personnes. Moi c'est na mobali. Mais maman, moi sanga zalaki maman, na mobali pas zali papa. Bah j'ai avancé. Siko ya zo kimba. Ba c'est kota na église. Église o ngalo kamba. Ndoto na yanga na mema. Tanga continue église bango obiki. Asi tukabwe ndoto. Mbala moka okabe réaction. Kinking. À la musime. Tanga yoki réaction balongo kinki. Abi oni nazoyoka. Debout congolais. Hymne national de Beti. Parler sans ini. Kasi yango mbala moko makambe bandi. Hymne national de Beti. Mbala moko makambe bandi et puis tina suka c'est au lieu que dernier jour ouais c'est sur basisi après le jour suivant tokutana c'est aye na tongo. Oui papa na ye na lalité. Ngabi o lalité ndeng na vite papa. Tika na lalité. On comprend les mamans. On comprend maman ngabi. Nzamba sabi papa. Afuka mbe Yesu. Yesu oza wapi? Oza wapi nzambu yo. Ah non ya solo. Et nik ozolandanga soki utina batu ozobika na kombo na Yesu. Amen. Landa mariage ekota. Soki obala te okobala. Amen. Soki obala na ebisi yo mwasa souffrir. To pe obala souffrir. Ya mwasi kote zalaka moi nini hein? Parce que basi belé ba souffrir baza ba nik. Ayo kaka sentiment te meyo kobala ye. Banda bo fanda na mwasi ata banda mobali eloko te. Mobala comment déclarer. Alingaka ngato alinganga te. Ah zananga sentiment te. Oh za sentiment te oza nik te. Ah oui hein. Bana bon mwana na zanga sentiment te. Oza sentiment te. Ba viola yo te. Okuta eloko mabite. Mais oyo ko bebisa o puisque oza no jeune. Non. Brad nakonde. Tokei papa. Nde mariage ba epo so bana. Voilà baza mona moko siko. Kala mingi te kasi makamita sama kala te. Kala te batinga ndoi na ngai. Bo koma bandoye belé la ki. Bomengo. Okabe Josué Lokamba. Non na prénom. Non prénom. Bon siko yo kansi andeni. Ah. Voilà. Ndeko wendo sana maluku wana. Ndeko wana tango akomi musala begji abala abali basali mbula ebele soki 7 ans eloko te. Maman alembi. Moi na mbula comme ça hein parce que azolanda penga. Voilà. Ti à tel point que moi ezate ba landi bisonde na émission. OK. Et na télévision na RTNC. RTNC. Nde baye. Tokutani. Papa expliquer kanaye. Ngabi oza eniki te ba yonde oza eniki siko ba to bakili ba commission bongo. Faut to ça la prière. Nde to ça la prière. Paf. Papa zongi normal. Voilà, makamba kisangani. Il y a des différents. Et s'il a noté, il y a des éniques, il y en a ceux qui sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels et mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Wow. C'est la parole de Dieu. Brad, Hollandi.
Il y a des ennemis qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Yo lobio, il faut na bala kaka, papa nga na balite, di balango na zolu kezo ya te, et comme ça, oza eniki toza eniki te. Oyeba kande. Oyeba. Parce que nous avons une question. Oui, tout na. C'est quoi oza unique dès le ventre de mère, de leur mère. Et où tu pena likolo. Oui. Nzamba sala bongo ka obota te. Aobala pété. Mais aye na mokili. Mais akutani siko ke moi si moko kangami bonga lingine na ba poto wana. Au permettre le divorce na moi c'est bon. Mais non, nako permettre divorce. Nako permettre yango so nzamba biki yi o ya za unique. Mais okonyo kola moi c'est bato to nabi tanga 1 Corinthiens chapitre 7 verset 13 ani yaka tozol mama mabala il faut tozala clair na kabwana. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 13 chapitre 7 à 17 verset 13 à 17. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, elle ne répudie point son mari. Oui. Car les maris non croyants... Kaka mobali nde aboya mwasi. Nzoka mwasi pa boya rape mobali. Otanya ngote? Oui. Soki oza mwasi, obali mobali. Et que libala ngo eza nzambe te parce que bato nyonso ka libala. Oui, il est vrai parce que Dieu azali instituteur ya libala. Mais mabala musu esalamaka yuti na satana. Yuti na nzambe te. Mabala musu esalamaka yuti na ya ba commission na volonté ya bato. Na posa bato. Mabala musu esalamaka. Famille yobali. Diable a préparé penza bandoki. Tata na bino ndoki. Babali so mwasi, ba so mwasi. Papa tingami ka yoko bala ka motion nzoka ebola. Mwasi andoki. Babali so po balia yo. Babali so po bakanga ba chance na. Yo po bali papa lobi obali. Omende ko comme impuissant. Omonit. Omende obela verset. Mwasi wana kutambula na mbali mususu. Tu souffres. Tu ko soki libala na lobi soki nde euti na nzambe bobi que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et ce que Dieu n'a pas uni, on peut les séparer parce que Dieu ne les a pas unis. Exacte, to pamboli na église nde ezauti na nzambe te, il y a plusieurs mariages ba pamboli na église mais euti na nzambe te. Mais et arrivera pe au pambola libalo yebi ke o nzambe o zenga. Ngana o pambola te. Oui. Baye. Na lobi ataboye soki même bayakati. Je vois et Dieu me dit c'est pas sa volonté. Comme c'est pas sa volonté, ngana pambola libala na te ici. Botie mutu makasi boke bo balani na ndenge na bino bokomono ye la bino. Après bo panzani ba yepe ko pesa nga raison papa tu avais raison. Oyo amobala balate. Oyo papa, moi c'est balate. Ngana mikasi botia kitemi. Mais siko après avoir ko bebisa ba mbongo ba nini tuna ba na batana bino nyonso toujours siko bokabwani. Bo sala eloko. C'est ça. Hein? C'est ça. Bon, to prier oya koyoka amona luboko na nzambe. To prier nde nzambe ko pesa mobali ya vie na ye. Serge Kakomaka koseka yoka sourire. À qui ma église te soye na laksoye. Ça église. Chaque jour l'église. Tous les jours allons à l'église na bango. Pas professeur maka kuna. Ke mobali ya. Tanga sikoyoka. Soko papa maman. Abi, car les maris non croyants est sanctifié par la femme. Oui. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Oui. Autrement, vos enfants seraient impurs. Oui. Tandis que maintenant, ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qui se séparent, les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Nzamba binini. Ceux qui ba non croyants va se séparer na bango. Bakata. Abi sobo kaboka bona na bino. Etali nzambe te. Abi lien wana oyezolie que personne ne sépare parce que Dieu a uni ezate et pas na bino. Parce que Dieu ne connaît pas ces mariages. Atabola ta alliance beaucoup kabwana. Omani sikoya, obalaka na sentiment. Obalaka na commission. Commission mususu ke ya nzambe ezali parce que Abraham abalela ki mwana na Isaac, il y a commission. Atinde moto baki luka. Baki ko luka ba moni pe. OK, simbi. Voilà. Soki te papa boya ye. Mama boya ye. Aba nzamba lobini. Boya ye. Après tout li. Bien vu tout là qui aux alana mobile en bon okufa mieux vaut tout là qui aux alana mosa bon so kita ko bunusa yango boti junior mona no junior wana esa za yo so tali peza boy azwa ni tata mosi ni noko ni nani ni yo ni ndeko
forme yoka forme. Yoka forme lokola grimier et uti maluk ekende na banzete na nini. Lokola transmak uti nzela bakongo. Obi ekela moyo ndenge mona mama. Timothée tsa ekela mo. Donc Timothée na mwisi bisiko zali na Afrique du Sud na Cape Town nzamba pambola. Hein? A Monica mona papite oyo eza ekela mo. Abi ekela mo na nzawe. Oh, on peut ekela mo. Ouais. Tala nazo biso ba vérité mon corps. Peut-être on a le col à Maseki. C'est ça. Peut-être qu'on choqué, peut-être qu'on critiqué, mais si on comprendre, non le maman c'est vrai. Papa au botabana 10. Mais bon ya yo, bazaka 3. 7 ya libanda. Coup franc. Ah mais si les non-croyants ne se séparent, qu'ils se séparent. Ah oui, les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Ah oui. Dieu nous appelle à vivre en paix. En paix. Mais vous n'avez pas ngamo ko na zana kimia kena keko kotia mutu bisiko batiaka mututi. Nakeba le nik. OK ko ba le nik. Oh bato besi ba loka ba bebisai. Hein? Il y a des ennemis OK. Nzamba a sali bongo lokola Paul. Paul alobi ya ko bala te, ti ya ko kufa sa ila nzambe. Omoni, mais abala ki pete, abota pete ba Timothée zaka bana na ya molimu. OK. Et voilà. Abala te, abota pete. Asala pe kindumba te. Yango na zolo bake ndenge ba sango ba zawana. Paul azala nikte. Azala ke nikte. Mais il y a mi commission niki pona nini ke pona na servir nzambe na consacrer vie na ngai pa na nzambe na nzoto na ngai na ko toucher moi c'était a toucher ka pe moi c'était a nini tout mais yo lobi ko bala te mais yo ka mulonga bana yo lobi ko bala te mais na basi abato ole ka bango tumba mbeka na ba niki ba mi comme ça ba niki mais milongo ya bana ba uti ba bota na molimo to na nzoto ba bota na banzete to na bikeko to na basi penza ya nzoto penza bo ba bota na basi ya nzoto. Voilà, or c'est pas bon. Mais il y a d'autres sango, il y a d'autres prêtres. OK. Oyo ka ipete na biloko na ti na bonganga ti akufi. Oui, à respecter ngo. Ba mame lopé ndenge moko. Voilà. Yango continue yoka. Voilà. Abi, car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari ou que sais-tu mari tu sauveras ta femme. 17. Na 17 abi seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Oui. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Dans toutes les églises. Ce qu'on a comme on a été parce que Bobby, je l'ordonne dans toutes les églises. Ce que l'église Evan Sabate va noter à Bango Makamboyo, il divorce, il faut divorcer. Ceux qui les gens embêtés comme ça, Bobby, t'es pasteur à Pengui, à Bible té. On a Makambo na théologie. On a une théologie à Yesu, Yangoy, on a zoté. Théologie comment on masquer babilo mo le roi comment masquer na TV balo baraté que ndengo zabwe obali oko divorcer té parce que obali ba pamboli bono na église ata moi ça linga boma tele poison zalaka kanaye mais non voilà il y a des choses comme ça on a zolo baké divorce ezali ofungulanga ba question mo na question mo ina tuna sikoya tuna pona na olinga na loba point mususu voilà sikoyo bon tom soupe za point ouais on olinga na côté là babalani azé nikte mais sentiment na ezali pas moi si na été na ndako mais sentiment na ezali pas baninga ni mobile on pas ça ka nik ya nikite azé nikite aza PD. Oh, Braque. Nabi, toloba. Toloba. Hein? Dans Lévitique chapitre 18. Opposez question. Verset 22. Voilà. À 30. Lévitique chapitre 18. Chapitre 18. Ah. Lévitique 18, 22. 22 à 30. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Bible, c'est zanga. Parce que yo mobali, oza mobali penza ya mobali, oza iniquité. Mais OK ko lala na. Soko zana mwasi na ye. Azele marate. Mais soko Monica mobali, do amo santo ne mobali ne na mwasi. Kasi eza molimo mabe. Molimo mabe latié. Esprit égarement, esprit à séduction et latié. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et tu ne coucheras point avec une bête. Pour te suivre.
Babi Ezani, continuez, puisque nous parlons sur le mariage. C'est ça. Il y a des gens qui se sont mariés avec les bêtes. Ah oui. C'est une abomination. Voilà. Abi, Abi, la femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Oui. Na 24, Abi, ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Oui. Na 25, Abi, le pays en était souillé. Oui. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Les pays vomiront. Mboki ko sanza, même si on s'en makambo. O qui pédé, o ni tout qui lesbien les consort. Abi pays ko sanza yo. O zaki miate. O qui en France c'est sanzio. O ya na Congo c'est sanzio. Qui na Cameroun c'est sanzio. Qui na États-Unis ko sanza yo. O ko zaki miate. O mona bula mo nzambité. Wow. O ke lu felo. O ko kende lu felo. Lu felo penzo ko kende lu felo. Wow. Abi, vous observerez donc mes lois et mes ordonnances. Et vous ne commettrez aucune de ces abominations. Ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Oui. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, qui ont été avant vous, et les pays en étaient souillés. Ah oui, ok. Tanga 28. Prenez garde que les pays ne vous vomissent. Si vous les souillez, comme il aura vomi les nations qu'ils étaient avant vous. Oui, ok. Wow. Nzamba lingi yango te phénomène PD. Naki lesbienne. Nzamba boy yango. Nzamba boy yango. Donc Dieu est pour nous tous, mais il y a des lois et des principes. Oyate pour na biso nyonso. Motaza likola mubeko azate. Très bien. Vous comprenez? Très bien. Donc Dieu fait ça. Que tous allons bien. Mais est-ce que okuta na bakawana? Oyani yaki PD? Mutumo. Mais nakuta bazali. Nakuta na bango. To bondeli parti qui PD. Oh. PD mobali PD. Toke moi si lesbienne alingaka baninga bana basi. Hein? Ah. Bamsuwa ok sukola asombi concombre ake nango na nini? Na douche. Mobali aoka mobali bien te. Mais azana mobali préféré concombre. Azo préféré banane. Ah. Alati yango prudence. Na loba makambo eza puisque molimo mabe eza molimo ya mabe. O nzambe alingi yango te. Voilà. Continue, on va pas poser des questions à tout le monde. Yango na lingi na totanga Matthieu chapitre 22 verset 24 à 30. Pour tous ceux qui s'en ont vu que ba signaler ngonga epusani. Matthieu chapitre 22 verset 24 à 30. Verset 24 à 30. Chapitre 22 24 à 30. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son père épousera sa veuve. Et suscitera son frère. Et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis le troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel de ces 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne commettrez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans les ciels. Vous comprenez le message quoi? Message moko très fort et puissant. Parce que awa bazo parler na mwasi moko. Mwasi wana abali légalement. Mais tango abali légalement, mobali akufi. Ya tikali. Abali susu mobali ndeko kaka na même famille. Mobali akufi. Donc abali 7 fois, mibali bakufa kaye. Wow. Et loko na olbi sa message oyo oyeba. Mais zana mibali bongo. Abali mwasi akufi. Abali mwasi akufi. Abalaka basi bakufaka. Eza pena mibali bongo, basi bongo, abali mwasi akufi. Mobali akufi. Abali mobali. Donc c'est que bamsukutu te maladie. Bamsukutu kaka na ki fiançailles. Aux yeux fiancés au moni makamona yo. Ah oui. Soki ka obimi na soki kaka obimi na paf ndenge ndeko moko na makala na lobo na makala akufaka. Yazali maître. Sportif. Alingi fiona et fille pe andimi. Nzoka fiona balingaka yete. Donc kaka ba coucher na ye. D'abord tanga lingaki tellement za kano abanolo tabandota mabe. Aibisi kutu na lo tabandota mabe tout mais aibite ke tu ne pas na motion. Ba olanda ye ba nini ba menace ba ni tout.
jour kaka babimaki na ye bakouche na ye paf le jour suivant alali alamuki te siko mwana yango atangaka na seraf naboyi kotanga comme parce que ngai na moto adelivraki ye azali lelo et puis abomi 14 mibali siko qu'est-ce qu'il anime parce que abandi komama banda azalaki à âge à 15 ans nda bando linga siko yo mona ka mwasi kitoko nzoto tu na professeur deux professeurs bakufa nzambe na ngai posana loba yo ozomona likambo epesanga même na rage de neuf deux professeurs baleka bango omona eke bongo titi eye koyebana tango aye kolinga jo moko alingi ye bake bakomi kuna zwanga sambelaka frère Christ frère tika kindumba okokufa tika kindumba okokufa ndeko pasteur tika kindumba tika na bondeli yo omona église ya simba te omona makambo yo simba te mwasi obimaka na ye yoyebaki te mama sœur mobali obimaki na ye nzoka aza na démon Asmodée. Wow. Oyoki combat démon Asmodée. C'est lui le chef de tous les maris de nuit et de toutes les femmes de nuit. Ah bon? Mokondi na bango. Soki kaka lati yo ici, brad, soki lati yo. Oba le soutien. Ozu moi si moi sakufi. Il faut le cas de délivrance. Makamona zolo yeso a répondre à awa. Mais makamona zolo ba totangi na Bible yo, zwa Bible Tob, Bible Tob. Na Tob, ouais. Na Tob. Tanga na Tobi chapitre 3 verset 7 à 10. Écoute, histoire wana, histoire vraie. O batuna ki yesu ezalaki bongo. Kombo ya mwasi yango Sarah. Natangi na kombo ya mwasi yango ya bio botang. Mais oui. Pour la kolobake de moi Asmodée, ce qui a latio ici. Ce qu'on a toloba sur le mariage, n'est au côté awa. Dans la nazala makambi belé mais aussi ça surtout les lotés. Oui. Toko ko salango ata mikolo mikoya. Ouais. Mais objectif ensemble ezali ozwa délivrance. Mono yo asilisi mibali. Eye koyeba na ndenge nini tango alingi mobali moko frère en Christ. A Monica Serazo le ka moi je suis sera na leki. Brad. Na otala te kotala nanga pe na otala. Mais sikoyo okolanda ye. Frère Molière okolanda ye. Soza maîtrise na basi na mibali ya ba bazolanda. Ah te ya lingana te. Azangondo. Azangondo ninga sana azangondo. Chaste. Papa ibala. Na ibala nikte. Te asa nikte, je sais quand vous. Mais azangondo. Est-ce que yo soka tali solo? De. Kasi boza bino. Yo soka tali. Yeka musala lega. Musala na ye. La cheka joue mon rien. Et tant ngonge beta akobala légalement. Amen. Aboti na supe bakoko. Amen. Voilà. Mende. Monsieur yo na suki sana no awa. Voilà. Na garder kombo na ye. Jeune fille na yokutana ya komi na 18 ans. Mais abandi ango déjà na 15 ans tia comme 18 ans, abomi 14 mbalo bakufi. Ba msusu bakufi te, mais makamuna bo nyoso et baby. OK. Obanda otanga na campus le quoi étudiant, mayele sile ka bongo aboy classe. Mona mobali. Ainsi de suite. Mais de temps où tokutani pona nini? Frère en Christ na makala. Na église dédiée. Akelinga ye. Tellement qu'il toque à quel lingaye, nde bakeni ni baken hôtel. Ya boya kanete, ye mwana mwasa na boya kate. Auza ba marché. Est-ce que bon c'est qui consciente ou inconsciente? Consciente. Ah OK. Consciente. Ye abe ngobela marché. Marché. Oui, parce que ce gars joué ici, il y a quelqu'un kunat. Et ande ba récompense ka na monde na bango. OK. Une grande sorcière, sirène en personne. Tamba kotina frère. De moi Asmodée penza la taille. Moi sinai. Ba koti allez, babandi pe makambo so tout esili. Tango esili nde sali nini? Mwasi asepeli na polo ya omobala lataki. Akabelanga polo ya kovalango kitoko ya nini tu asava. Ma azalaki na polo na chemise. Nde azui polo apesi mwasi yango ya tikali na chemise alati. Mwasi pa azui nani azali na body anga tie na sac azui polo yango pe alati. Tala. Omonika denke kaka bazo autaka likolo papa bima na chambre paf mobali
biloko ne limwe na bi limwe et disparaître alors qu'il a commencé cric ezate bando gang et sexe ezate nyonso mibale tout ezate elimwe atikali pinablo eloko te akati bilamba bata hotel ba kanga mo sa ba klande ba kanga fiona adembela obi okobimisa biloko nango ozongisa okozongisa na okufana okoke bato baya ebele batondi bamuso beno menacer fiana babeta bayibi bayibi nde a dévoilé secret abi eza tata mosi nanga boye tu motasala boye tu asalanga boye tu abimisi biloko ezonga ya kozonga ne kuna na prière de akomi bongo atikali eloko te makona zolo tuna bana makala esalama eza vrai eza réalité nde eye kosala ke bakene église bango nyonso babondeli titi kuna sere ya ke séduire nde ya pasteur ake séduire bato mosusu délivrance edendi esimbi te mais mobali nzambe asalaki ngoluke après ba jeûne et prière ayuka balali na moment ya repos akamba moko kuku asuka boye ezongi mais moi si rien kindoka ba tambwisi ba église belé mais rien nde ba to qui n'est pas pasteur na zala makasi na délivrance nde ba yoya nde na sa délivrance na ye tala ba ye na délivrance bon ya zali tonton moko boye ayoki sango aye obite ngai fona meka kaka motaille délivrance ma ye alobi ameka kaka fiana abi a tellement appétit rien ngai fona lia ye ngai rien ngai fona na ozela kozela pasta ça sisi ngai fona oh mutumate na même avenue na bi ezaka même avenue donc abi go délivrer ate si ngai fona meka ozela ye tango to solo Twitter ozonga comme ça lingai loka fi yango pa boya kanete bakende tellement kitoko lekina nzoka azwa tirer bato na ba nini ngalo te kolanda ete wana za moto de moi zotinda ti to sololi a passé devant style lo akoma kimia voilà biloko na ici là pona kolobake mama papa makamba libala to zoloba c'est un thème très profond ouais sengelo zo makambo au sérieux so zango au sérieux tu vas souffrir toute ta vie ou tu mourras ou tu resteras handicapé ou malade et tu kali libela ou okufa pauvre ozalaki na mbongo mona mbongo nyonso esilio po obala mutu obala mosi abatu mseza pena na kishirika boye bobimika musala no ekufi makamute baby obala mosi abatu obala nde mobala abatu et na quantité na bongo oyeba ndeni na ba sirène na ba tati watana ba mami wata na domaine oyo okoti se pena ndako kasi aboteli ope bon babotawa siko mélange ya mutu na démon babengi bango ba croiser baza bazo vivre ti baza yo monika mutu azotamba mosa kitoko mobali kitoko aza croiser aza union ya mutu na démon ya tozolo makamba mariage il faut ozwa délivrance moi na ni faut ozwa délivrance pe ozwa précision akobala to akobala te gloire à Dieu nzamba tinda ye abala to abala te na yebisa frère mususu bongo mais akikosa na kobala tanga kikobala mais moi ça salibo ti esili ba panzani na biya ozala ne bongo servi nzambe frère obala te mais ça la vérité mususu c'est choquante mais vérité fait choquer bato Comme hôtel aza démon, hôtel aibi Bible te, ni tume Bible ngo to tangi na yo Yesu yomoka lobi yango. Siko ngala contredire Bible. Tona zipa verso yo na te yakangote. Voilà. Merci beaucoup Léo Tosukia. Programme, autre programme te avant na bonde la pona ba. Voilà. Bandeko. Ozola nanga partout bisko ozola nanga. Trop tard ezate. Ata obalaka, ozana ina ndako, so bona clarté, consulte Dieu. Dieu va parler. Très bien. Si ça ne vient pas de Dieu, boyaye. Parce que fin du mois. Mais si ça vient de Dieu, parce que monsieur Zanine, caractère. Moi pas la cause de caractère mabé, mais azaya yo. Moi c'est pas cause de caractère mabé, mais azaya yo. Hein? Il est méchant, abeta kangai, oh moi so yo, azabo. Te. Ce qui est nzambe na kutani ba tobengo belé. Ah linga divorcer ngabite ko boya te azaya yo. Nzamba lobi azaya yo changer. To bondeli papa après c'est tout ça ba, mon ba la changer. A comme bien. Ouais mais si ko linga boya kasi. Ah papa vraiment, la linga la salaire. Ah, au moins, cause à la capricité. Tout il faut consulter le Seigneur.
na ba vrai prophète ezate ba prophète ambulant ezate ba prophète ba ventre ya mabumu ayo biso likambo passe peliso a leombongo ici les tosuki wana eloko changer tango ekobeba esili ya oyo yambo iso na téléphone pété ah oui abwaki pe yo pour na koloba ke consulter ba vrai prophète nazaka nga moko te mais toza moke ah oui voilà nde tokoyebisa ce qu'il faut faire nde tokoyebisa yo nini volonté ya Nzambe. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi d'organiser 4 jours. OK. Il y a jeûne et prière. Jeudi le 27 octobre. Vendredi, samedi et dimanche le 30. OK. Nde to clôturer. Jeûne na biso za facile. Tokobana kolia kaka na pokwa. 18h au fongoli au lit. Bondela Nzambe pona mobali ozana ye. Bondela Nzambe pona mwasi ozana ye. Bondela Nzambe pona fiancé na yo pona mwana na yo ya mwasi to mobali. Bondela Nzambe ata oza veuve, tu as des enfants. Ce posa na bana te, to po bota te. Bondela Nzambe pona bana bandeko to bana mobali to bana mwasi na yo. Bondela ezali point capital. Bondela Nzambe oyeba est-ce que nga na kobala to na kobala te. Nzambe kolobela pe yo moko. Esili oko vivre kimia oyebi ke non nde nazawa na kobala na ngate. Esili ofani na yo que tout ça Nzambe o jeno prier ba jeno sala nanzo ke nango nil Nzambe na ke okobala te sikoyo Nzambe na botai oui Bible lobi e komba ko zala te mais bi komba bazalaka na Bible ba msu ba kufa abota komba na Bible za moi si ya roi David Michal mwana ya nani pona ba notangelo OK akufa pa abota te to yela wana laisser voilà pona ko lobake ndeko délivrance à ma famille côté à finance na côté à mariage yango nde tolobeli yango lelo mais to solliciter landa biso na Josué Lokamba TV ko s'abonner pona ozwa ba message nyonso parce que nde tozawa lobby na oteya na teki dimanche une partie mercredi na côté yak vendredi na côté ya dimanche na tei soki silité toko bando yawa to leka na ba émission pona bato ba bénéficier na ngolo yango na émission mon émission bato nasengi pena bo financer ngo makasi pona ndenge tolo baboye il y a un pasteur nabi pasteur nde mutafuti yango amen abi joie kende pesa brad sala émission nabi nkolo apambola pasteur Kazali bisikazali pasteur Kazali to pesi on apambola vraiment voilà voilà donc boy tout surtout oyo ba papa au moins na boy prénom na ye obomi prénom ngala mutaba ele pona na bomba ye prénom to tanga ngala bomba Nzamba pambola au pasteur Nzamba pambola révérend en France ba puissant ba belé ba nick Nzambe pe a visité po émission oyo bato bakozala sauver lokolo futi amen yo peso lingo futa otindi to pesi to sala émission to tanga pe kombo na yo gloire à Dieu pe Nzambe apambola yo gloire à Dieu voilà alors yango ko rater jeune oyo te mais na suka na yango parce que ezolo ba délivrance à finance pe délivrance ya mariage il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Parce que pour baloza la bien il faut mbongo. Maman, bala mobala sanga mbongo ndio komona souffrance ndenge salaka. Bala mwasi sanga mbongo. Papa, maman, zanga ka mbongo omona mobali ndenge osalobo. Biloko msukutu, we singa peso akomi kutu ko beta kara. Voilà. Okambongo. Mais o je pas na kapa na ye. Mais yo lokolo zo sala teta ndenge nyokola. C'est ça. Mbongo ne kana famille na ye, famille na ye. Yo za na famille et le côté. Tu vois, si tu travaillais, au niveau de la moins équilibré. Le bas équilibre. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. On va continuer ça. Vous avez fait offrande selon volonté. Ah oui, le programme. Selon peu besoin, oui. Et là, ça la prière. Quand les 30 bolanda la prière, il y a un gobino batonia subozana libande amboka a tapé na RDC, a tapé na Kinshasa mais au jita ko yate au kolanda prière. Mais ce que jita ko yak, yakana mema nzambo sepelisayo. Okomona bikamis cha offrande o nyonso ozana ngo o bongi sezana montante bakati te montagne o nyonso ozana ngo o contribuer et ça il ngo avant tinda o bengi biso to pesio kombo e sengolo tinda po ba to bloquer nga lisusu na western bakangio ba bloquer pe kombo na manigam de kufakala western bakangi mo western nder moko ba fungoli moko ya fungola na ebo bakangi otuni kombo na pesio kombo otindi. Voilà, merci beaucoup papa. Alors, tu comme na moment ya suka. Moment ya suka yango yo avant de passer na prière. Numéro na téléphone ezali. Voilà, ba numéro plus téléphone 243 89 91 055 055. Yami balé ezali
plus 243 9 98 17 18 54. Yasuka ezali plus 243 81 241 0 3 à la fin. Donc 081 ndenge nakoloba 241 0 3 à la fin. Voilà. Ba numéro nyonso eza opérationnel, ba WhatsApp pe ezali na ba Money, Airtel Money na M-Pesa nyonso ezali. Voilà. Nzambe vraiment apambola bino bato bolandinga. Je ne suis pas votre ennemi, je suis votre frère. Amen. Appelez-moi même frère Josué. Nalingate prophète, apôtre. Bon, attends, bengi problème pesate mais dis-moi, appelez-moi frère Josué. OK. Et longolanga et lokoté. Amen. Et baksanga pe lokoté. Et loko na lingi kako pesa ngai auto sans nzambe na ngai. Voilà. Nalinga mutati ola nzambe na ngate. Voilà, c'est ça. On a batela bon nzambe. Amen. Et loko na batela kandi relation na nzambe. Et les kinyos. Voilà, et loko na koloba yangwana. Voilà, merci beaucoup papa. Tu yamba prière na biso o batu babikelaka. Batu bele babiki? Batu bele babiki. Oui. Maman mon repé auto babika. Ah, téléphone anga na sika ngwana pona ba. Base belé batemage. Brazzaville et tout. Ndeko maman na Brazzaville comme maman Blandine na Brazzaville. Abela aobikate. Atambuli bopito bani na obikate. Constipation kangaye mutasala ka selete libumevimba. Mais à l'andi prière oui. Yasuka Zumai. Namone paf Amélie sur place. Ouf. À Salicel. Maman Nzamba Pambolo, attends comme premier zate. Voilà. Et puis na poto par-ci par-là. Le téléphone Nzamba message belé wana vraiment. Malheureusement la tsika ngona. Bato bazumi sala bato muso azalaki na problème miso katanga tiema na miso amoni. Voilà. Et ainsi de suite. Yango na sengi zwa mai na yo soko lingi. Zwape mafuta na yo huile d'olive na soko lingi simba yango na sambela soki po boyima ito mafuta problème te simba place ozobela osimba maboko na ngai et puis soza na problème nzambe ya visiter yo simba motema osimba pe maboko nzambe na nguya nzamba miracle yonde nzambe oya kila nyonso roi ya monde ya toutes les planètes zayo au nom de Jésus au salaka de comme de près yango na bendeli na bondeli yo Seigneur. Au nom de Jésus, ma futo basimbi na mai na commoness et commis widonction au nom de Jésus-Christ. Miracle est opéré. Papa na fête ya Kana, miracle sala qui à travers mai. Bato basimbi mai na commoness Christ. Onction lati yango commis Christ. Mutunyo so komela. Papa kole à vivre miracle. Ba basimbi maboko nanga Seigneur. Guérison, miracle. Au nom de Jésus, epesa melabino. Nzamba ko kisa besoin na bino. On a l'objet là tanzoto pe kima kota na mabala na bino na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci l'homme de Dieu. Merci beaucoup. L'évangéliste, le frère Josué Lokambakound. Merci à Batne Sozel Bako la Nabi sur cette chaîne. Je suis sur télévision, abonnez-vous massivement. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin. Na opération Mneno Barosala le 24 décembre, il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout ce prix, ça bon $1 à Pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 à Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Fufu ya Koliati. Il y a un olo baboué. Benga numéro wana. Opesa $1 no nenga nazo pesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Lo boutique, tout est à l'arrivage de France, États-Unis. Nous avons un poudre Kiko.
Compact Contre Kiko. Non, quand la biloko so de son baya ya toki ntemwe. Ah, toki nte. Ah, ils ont Paris, États-Unis. Ils ont mélange te. D'accord, la même différence tango parce que le rangezo par colibo, tu fois des tenus, tu vas pas moucher non style oui. Pas mission pour de ça par 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na mama, kobuka na te. Soko lingi olata, kitoko, pe baye bayo, yaka mbangu na Miss Lo Boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Te, poto kiti na Kinshasa. Pour mon abisso, ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749.